Mais oui, Bini, oui, Karine, vraiment, ça va, hein? 4 jours déjà, on a Paris, Vedi, Naibisio, et Massa Oumela, Oebi, au bossé dire. C'est là, Massa bossé dire, n'a rien m'inquiéter. Au Kotibi, Kota, Simba. Au comme Maïka d'Afrique. Dans les degrés, l'opposition n'est comme Maïki. Attends, mon délai soit mon dit, maman, toi, congolaise, non. Laissez passer. Laissez passer. Allez, Kanye, maman. L'opposition. Tenti, on a comme Karina comme une ango. Mouta Tongoli bien, Amélie, Ambi, à Tongoli, à finir au final. En tout cas, félicitations à Zela. Surtout, biso te yokuta. On est pas mi bien à Basien. Glorio Langi. Karine, busy, un problème grave, Mikolo Karine a commis les pécounes. Karine, a les caca, boabera, ma pour la bossa vidéo, Gabi, yo money and mo boben or caca. Au Bunda, Bano Canela, la musique déjà, on a commis. Bon, tu as écouté bon déjà bossa qui nous donne bon internet. Et Bobby Soto, hier, Tobaki, c'est un plus, ma bénito Saini. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues na poto avec la mine d'ombre, babi moto et pila. Moto et pila na poto. Kembo, alege mboyo lele. Kembo yo mama, alege mboyo lele. Tobine la gangolo na hosana. Kembo, alege mboyo lele. Poto na hosana. Kembo, alege mboyo lele. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, dans la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Bonjour Mondaté, bonjour Balandinho, sur le www.potonapoto, la meilleure suite de l'année. Chaîne Ezo la Moussaba Vérité, chaîne Ezo Kundolazo, ça va tout plaisir avec Laetitia Koué, la métisse noire, Babi émissé c'est Peli Sabino. Et puis Sabino c'est parce que le Lopenza, en tout cas, le Baba Vérité, Nyon, so bon mabé. Laetitia Koué a un invité spécial au Bazo Salabino Canon, on a Canon na Poto Makasi, au Bazo c'est Peli Sabino, Baloba toujours vérité. On a un plateau, on a Bengi Tina Neymar, Babi Tina Lash Neymar. En tout cas, Neymar, comment en tout cas, il y a un cadre à Kabango. Bonjour.
babi ye moko lâche Neymar ye vraiment tout au bête ma solo na bozala ye mo pété li passe na pembe babi Myriam Mampula Piana bonjour oh bon Piana non molo ta titre na balaba na biso ba nyo sauf ma papa chéri mukulumpa wa badina babi moto pamba jibe Piana salutation na papa chéri ne makambo yende makambo papa chéri qui ça tombé yo na te ba musicien belé ba ko ba te belé ba ko mika ba Piana et bon ça il va dans Piana na bino pe sou Piana e belé bazana makizembe pas en Piana makizembe pas Piana Keni makizembe oza na Piana wana za Ken Piana voilà merci beaucoup en tout cas très ravi pour na plateau na biso na poto merci de l'année na monde ya ba santé ba beauté déjà ça va néanmoins na banda pendant bonne santé ouais santé normale j'ai profité de l'occasion à couper ça ba salutation nanga celui qu'on appelle mon boss mon président moi Dame Saluzolo boss moi ya pemba le kimanga na mufude na elengi ba gros bisous na Dame Saluzolo motema matasani la fleur là aussi je vois ba mombala mbinga mulai TGV yene makambu ba salutation na wana d'accord Mampula na moni santé zo pesa déjà zo takataka balobaka il fallait que tous à la bonne d'aller botaka to ça na Congo si tu kanga déjà masolo toza pembeni ya mama mo ba benga kazai maman na biso Zaina Mvoama maman Zaina Mvoama balobi tout en la vote vraiment candidat numéro vraiment numéro 53 plutôt ko éliminer ba candidat nyonso ba o ba tse candidature en tout cas tout ko voter vraiment massivement ba bazati mama Zaina Mvoama ba kuku nanga na batu nyonso bazozo ta kolanda Myriam Mampula wana nazomona Patricia Chikeva mwana poto ya solo ya tongo makasi Patricia Chikeva yeso penza wester komanzela penza ya toilette pa Myriam makoza Patricia Chikeva ba kuku no ya ngwana et grande sœur na yo na boko mbala sima vraiment famille na mobimba famille Mampula na lela bino ya trop ya dégâts boza vraiment ébélé les deux petits ninjas babiga biso ba inséparable ba incabouable voilà tina la chaîne mara to na pana yo mon couser ka parcours no banano pena ba sala le loto mona Neymar na boye pour te découvrir Neymar ouais to mon couser na pour musala na banyo na Brésil na banyo na Brésil ba bimisanga et pas Yannick Kidialo na Lola yemta bimisanga puis na yo ya na Angola na travaillé par Congo les Noirs TV na pese ba salutation na et na kini va muta saliti na la chaîne Neymar azala Neymar leloza grâce à yemo la benga ka Jésus Moïse Matika Songo ye vraiment muta saliti salutation Matika Songo ouais yema papa moi na linga mingi ma to beba na ya dégâts mais sans yema appeler là aussi je vois celui qu'on appelle le maître Fred de Makwashi et puis meilleur maître Fred maître Fred Makwashi ouais grâce à Matika Songo le vraiment naza tina onaza et grâce aussi à mon patron à moi mon papa balobi yé vraiment de mutu abimi singa na télé yé maman mutu abiki non internet c'est belé mabé il faut bien mélanger puis maman à télé là je vois celui qu'on appelle l'honorable Zachary Baba Swe balobi yene makambu wana mana yé mana ça on peut se mot na respect pour yé vraiment de abimi singa na télé. Ouais. Voilà, merci beaucoup Tina Lash et Myriam Mampula où tu as piton encore la petit micro là on a problème ni. Taga degré et Myriam Mampula batu balobe belé ba yeba parcours à Myriam Mampula ba o ba interpréter Myriam Mampula ou tane pas Karine Mokonzi lelo tous à la paix reconnaissante moi quoi sont mutu atali moi atelo moi mukie Karine asala moi un pas trop te un pas kaya mukie bon oyo penze tikali moi mingi ezale vraiment Matika Songo ne mutu apesi penze sous Myriam formation makasi et na grâce ya honorable Lissou Zachary Baba so mutu asali sous un plus na parcours ya Myriam Mampula no moni Myriam Mampula aza vraiment le parcours nanga yango wana bato belé babande ko zelango na ba télé bato belé babande ko interpréter ya mingi et lelo na vandi suko et pas Adam c'est Luzolo babi yende akanyi masolo ya Myriam yo bouger li souté donc to vandi na biso pas motema ya bato mama Sandy la fleur tozo bosser na nous voilà initiative wana ko lata ndenge moko na ba émission
nani vraiment pesa ki idée wana bo vendre ka bo raison il faut biso to ma baisse na baisse photo la taka ndenge moko tout ça la ba coiffure ndenge moko to ezaki mutu mo t'a proposé bino. Non, en fait ezaki non ndenge nini ezaki ke no ngana Myriam to kutanga ndenge na biso na masolo ka to kutanga na biso na photo to ande mission ce que fa biso mi balé so ne oza bon va biso mi balé photo la taka ndenge moko to ça la ndenge moko parce que to na style mo boye na internet cho ba baza na ngote ce que to na wa ce que to kutana na mati to pesi idabi boza vraiment bat na banda lukanga pe na zaina idée wana ifaina sala deux ma passe de la presse bala taka ndenge moko batu na ndenge moko moni idée ce que za idée uteke pa na biso est-ce que to n'onge pas mati pe appuyer yango ndo moni ke non mambo pe pesa maki ma passe de la presse voilà bo bandi na sifla bino ndenge moko comment se fait-il que sali batu mi te ma passe mi ya mampula est-ce que soit kabatu na Laetitia Kouya merci na yo et tolobe soir bato te pourquoi so tolobi bongo wane tozoko sa bato belé ba komo mona ngo ba komo mekola na mona bato belé o mona o munene o mukie nazana temps bando tanga so ba komba bato te déjà fiston local sa pekisa ngana tanga ba komba bato na télé abe Myriam wa fils tape abe to fula bato bo bato ba komo fula ma trop na be na sima na biso o mona mutu mo botanga ko mona zeli brepe azo fula ma na sima na biso na sima na biso o kazo na sima biso omona ka mutu mo basale botanga kombo na azala ndeni nyaza ndeni bayebi ekutu te to batalika bezi na bezi balobaki etina mpia na lobaki Myriam mpia na lobaki donc bato bakomi siko ko landela ma mouvement na biso bon ngana trouver ngo normal ba o bazolinga ba mekola biso bango nde ba olanda biso omona ko devoir o nani concert na biso atika ki ba masa na biso atika ki na masa na o masa na biso o ebite comment Paris ça fait ça non oya tikaki na moni bato belé ba komo landa yango ndepe biso siko bato belé ba komo landa biso siko biso pe fatola ta ndenge moko biso pe fali to sa ndenge moko siko na moya mango esimba te raté makasi biso ata soto bike ngana Neymar to za bande côté ata mutu musu otala nte ba kosi bwa bandeko voilà Neymar ngani ko parce que lo ba vérité master na bino na ngatika tika neti nini bato balandi vraiment te master na biso Karine Mokonzi botala ba master wana massa vraiment massa bato akantsa lokto sola raté lokto za binemi de master makasi le monde bon natika ki wana nini gare centrale moi na ye a commission ngo libongo centrale non zela pardon zela non zela mutozo sa gare centrale because ça si fi wa si je trompe pas wana ngo ye wana makasi wana yana binoti nani ngai yana na monde TV ça mami lela c'est tout na internet il y a dans respect voilà on va te continuer émission na biso en tout cas bato poto ba ngaba découvrir banani ba master et puis banani ba yaya poto pe ça respect ba kasi na kati émission nga na cité ba kombo bino bozakaka oui bien non Pom teto zali papa biso to banga te biso penza kanye ba kyo tika biso na kasho ye mo penza ba benga na yo peji atali biso bi bobi baka ça man elorte atali tali ba kaise biso to ke penza pa to kali boto to moni convocation deuxième tout vite Neymar ba signa kaka na paga kala mungana Neymar poko tanto komika to kota ba tali biso ba bino bokende mais ba piana vraiment to bandi poto pesa respect na ba grande sœur ba collègue au bolanda biso sœur na nga benga ke sœur na peut pas no so za master to nani sœur na nga mami lela wana respect wana mama vraiment mama mami lela mama mami lela ya benga so mama boma bina tala boma il faut boza la kana TV omoni chaîne ya l'honorable Zakari baba so bato komo vanda trop ka pona bino mama mami lela ba ko bisbisi kazali Karine Mokonzi master master makasi master penza parce que mais oui bini oui Karine vraiment ça va 4 jours déjà on a Paris vedi na ebisio masa umela oyebi obosedi c'est là masa obosedi na lena mukete okoti bikota bisimba okomi maïke d'Afrique dans le degré l'opposition ndenge komaki ata mundele so amoni ayise mama toi congolaise non laissez passer allez kane maman ya l'opposition tenti on a comme Karina comme nango muto tongoli ambia ameli nini atongoli a finir au final nyonso en tout cas félicitations ko bino ko sepeli nda komi Paris to sepeli
tosepeli ouais bouteille na il fallait qu'on mami tika to célébrer ouais faut to célébrer moi moi to célébrer moi to sombela yo vraiment Jack vraiment ya yo moko ezale manini Zaki Jack Jack to sombela ma Jack félicitations Karine parce que au bouni vraiment soda makasi en tout cas félicitations Karine Mokonzi en tout cas ba master no ba sepende ko ouais eza nga moko Karine est-ce qu'elle est moko mo dia o gagner bango dia moko ngasi ko tolinga ebongo mo tolinga ekoma mo ni akomi c'est bon déjà mais ça ka moko il fallait que ça petit dondi donc Karine na dondi petit donkar ya beta bango subota ko umisa te 6 mois ya beta ngora ayamba mama solo elai abetani babeta pour moi na yeti voilà toi avancer peglo yolandi wana oh mwana ndeni na age ona musala toni na nyonso mwana pardon ba moni place batanga bakomba ba massa bakombo ya okotsa bakomba batunisute OK merci Grâce Tembo wana masanga ba melaka na melaka tembo fiso a fisa bien ata mama zela nema pardon to so la masolo ya ba to okotsa masanga te nana besoin na ba grande sœur na bino ba collègue na bino na sens wana Grâce Tembo mwana taka na ndinga zana ata ikona ngama mupende na wana mwana mam na aloba vraiment mon vieux à moi balobi Laure Montana et bien pe Laure abisa inga mwano nani mwano ko tanga liboso Gloria Laure Montana bi Gloria ko kufa na tension ndinga mona Karine na poto Gloria ko craquer na ndeni bino ozaki abi Laure Montana na biso asinga petit na a commencé à ka ba live nyonso bato batia eka mais simba karate mam na aloba Guilin omelonga ebiango mam nyonso na ba Guilin omelonga ebiango très bien en constaté bo Gloria lang daza asipi na mbongo ke Paris na nde peut-être que ya bien ana ngote ya totika ba jewa na za ngote batala pena bilungi bo longidana pesa na ndeni Miriam boni boiko Karine soka ke soka zape mutu mwindu nenga kende bonga ninga kota te comme ça mera ki mo ba mbi mo ba nini yango ko mundele pesa ko motele longi bakomota soza pembo kota moi Rafine tumba okende na pete Rafine pa umeli kota kende ya sesi matera nga bazonga Rafine ba lekino to lembo te Rafine tumbaza wana ici ana ici wana ya la biso ya to nya posa na ya zonga na ya to lembio te voilà toi avancer pe émission na biso na mekamke pa Miriam Mampula lo na auto la émission mo boye ce qui peut na binge tonton moi si il paraît que ya bazo finga on a problème nini yo komi ba rankine belé na bato na problème nini Miriam Mampula ba finga ka potala ka mutu lo kwa ngai boye Miriam Mampula il faut ba finga nga mais ba omo ko ntina nde ba otinda mutu ana finga nga mutu ana emo bi oyoka pedana ebisanga bi yo no lukelo place of fingelo na omonele tena bi en tout cas félicitations merci na yo moko mi peselinga réponse moi na comprendre non journaliste azotanga na ebi ete ba comment faire na za salita na ba tentire pola bona moto nga uto ebiso place otanga ba comment ba journaliste pas ça ba place ba master place otanga ba leki babilo mo babilo comment be kotanga ngote moni internet efacita ba tout nyonso tu comprends c'est parce que le ozi micro otemi na baba tchakulu mais ya mwana bona bobo mais des vie boy na miye mo kato pese bonjour te nani miye mazata na voiture te nani ya omoni ngai zela tala Laetitia Miriam na voiture te mais ngana za sona okita penza boye mutu moko penza tali abi tobi mana toko za ta parcours to tambola no mona batu nyonso ba ba saka mutu be pourquoi ba no ganga tolo ba papi sikonde ba ganga soka Tina est-ce que bozoka ke ndenge zolo ba make bino mutu bokobi sisu kinduma na katanet ah bon non lobi mambwana ngalinga oloba otangira nga komba mutu ngasi kona répondre en tout cas ngasi na boya scope publicité ba komba bato est-ce que bino bo reconnaître que ndenge ba lobi wana bino mutu bokobi sisu kinduma makasi na internet yo mutu yaki kokuta yango zela eza kutu mutu talobi il faut que ça no mukuse bokuta ki opo banani bokuta ki banani zela. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CP La TV.
Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça, ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc, ma chaîne est belée, il y a des Congolais, pays à Congo. Parce que belé va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin de sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Tu vas dire, tu mais c'est la promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plats, ça va client, là, non, la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc, le stock, tout ça est belleté. Mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Pour ça, les bellets, pour benga, pour les décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, ils ont la carte. Bah papa, tu as dit binopé, tu sais les bino, chaîne, il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tu as dit binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. biso te yokuta ba one ba mibenga ba basien ba Glorio Langi ba Karim ba na ba zile ba one ba mi boma ya poto busy so busy ana problème grave bikolo Kaina komele pe kuna parce ba yokana te Karizo aole kaka bwabera bimapula bosa video bo ngabigi yo moninga na mobobe na okaka obunda na kuna obando kanele na musika déjà wana komi bon tu yokuta bango déjà bosa kindumba na bon internet et bo biso to yé to bakisi un plus na benito saini. Ok, merci beaucoup. Tout le monde qui est déjà dans quoi chiter déjà. Bon, apporter nini, comme ça là qui journaliste, qui chroniqueur, bon apporter nini, depuis Bobanzi. To apporter nini na et pas battre. Na musala na bino. Beaucoup de dia musala marche. Beaucoup de dia ba travailler ka. Ce que bino voyez na style na bino baisse na baisse. Ce que bon apporter nini. En fait, tu es na moi différence moi boy par rapport à quoi. Et ça juste cas différence. Oui, et ça non, et ça différence mais ils ont changé mentalité te belé. Pour ceux qui bando changer te bato balinga ba comme biso le loté, tu vois. Pour bato ba balinga comme le quoi biso. Mais c'est que tu as apporté des hello comment pour échanger de moi style moi boy na internet. Si qu'on a TV, na TV peut te na c'est parce que au biso to ça là. Ba tu belé ba ça là c'est parce que nous on prend à live na kata répéter à 0h biso to zo base na base to zo au monde auto apporter yango wana. Si ko oh biso to zui. Et que non to ebi ah ba internet ba chinga biso ba ndumba. Biso si ko futa da maman mobile na nga o ebi ke non ye wana za wana ba o ba lo raté ba journaliste ba la raté ba journaliste ba tanga raté. Moi je suis Ifasik hein naza déjà je en bas na Ifasik nyo son empêche bino ba mbote place boza. Ah félicitations vraiment merci. Po na bo itena comme na lo kwa Karina bomba na eta binga na kota internet na buzoba ya lo ba na e nga siko na kota na buzoba tenga na kota na mutu o comprendre na ta quoi venir puis lui parce que toujours bota bana bazali pe bana pe bota l'histoire na biso lobby ceux qui lobby ne zéro pour là le quoi ba tona nyo tout temps ba comme lobby na bango les cas qui zéro pour là voilà tout le monde presque na suka meya mampula bino mtu yoko tombola rando ya Matika Songo na Adam Suluzolo parce que otipa matimba mo par Adam Suluzolo pourquoi il fallait bazaka bon rando kenda ka bon Adam sina Matika Songo bakoki pe ko yoka na tin pona batika la ka bon biso donc batika biso et bon c'est nga ba faut ba lobana kaka jibe ko na wera mais rando bino bokota ngote biso to travail comment les abongo Adam sabi très bien que bana oyo ba uta ke pa mati pe na zabongo abi ke bana oyo ba sala e pa Adam vérité pas de ranking biso to kuta na ba ranking na bango biso to kuta ba ranking na bango biso to po fe na biso ba loba na bango te ba za ka ba za ka bo so pe ba loba ni za pe mabe bo bandosko ba il faut ka bati Adam sina mati fa bati ka ba loba na raté o mo so ba loba ni ko bana wana ba ko travail boy ko sa to ko
Kinchangi. Parce qu'on a dit Moulimo Kinchangi. On connaît pas le banaté pour venir bosser à pas jusqu'à là. Mukolo pe za to longa bino biso pe bon comme amika to tika le pas dame silibela na libela mama nga poto na poto ba mapasa oza mapasa de la presse ali boma vraiment déjà za conscience ne sala ka biso doko sa pe 6 na biso oh so biso to sollicite na biso to vande ke pas dame. Voilà, merci beaucoup. On a aussi bossé Peli na bango ba passe de la presse balobi tina la Neymar mi mampula buzz na makabo. Si ça bien bampiana. Ah, tina ne mampiana. Au moins yo pesa so ba suspension. Papa chéri za bisoté. Ah pesa so ba suspension pesa o mesanté. Yana biso ba linga. Ko mi presque na suka linga boité. Wana nde yana biso biso. D'accord. Bambote kaspa oya yo bazolanda ba fan na yo. Ouais ba fan nga ba onyo so bazita ko landa ngai et merci na bino vraiment. Merci beaucoup. Il fallait na chama bo mi balé. Zela zana ko tsa chombo na poche. Nzambe minute na bato yo. Continue na. Merci papa chéri Binadama JB Mpiana Moto Pamba Mukulu Waba Mukulu. Donc apesi biso opportunité moko boye mi hein. Ba siko ba Mpiana ya mapasa. Biya za chituka ngape chituka. Tala degré. Merci beaucoup à toi papa chéri. Vraiment musalaka ndongo ebisi biso to saka musa malamu. Ya onde to sala na respect vraiment parce que ya bisi so bi bo respecter batunyo so bo finga te bo zakane boza na idole na bino eza bien bozo sala fierté na nga JB Mpiana. Et c'est mignon maniata kakus. Voilà, Tina la Schneemann Piana. Vraiment, c'est au sujet. Vraiment. Ouais, là je profite aussi l'occasion. Yako remercie babi yemoko JB Mpiana mukulumpa mulunda babadina leader mu fude aleki manga kotela na elengi JB Mpiana lelo komisinga Tina la Neymar Piana. Merci papa une opportunité et boza tellement belé ba fan nga batu bolinganga boa tellement belé wana omona muta sala ketina la Neymar amona liboso na bino balobi Claude Ndungu cameraman grand yaya ouais grand yaya y a pas comme Mpiana ouais là aussi je profite de l'occasion oh ya kopé sa bébé nangai mon amour ma moitié à moi bébé blessing famille lâche nyonso ba kuku na bino boza tellement belé ba fan ba kuku na bino ngabino ya trop. Voilà, merci beaucoup à Natina la Neymar Piana et Nia Mampula. Da Silva. Ah, Da Silva, mon chéri. Gros bisous, vraiment. Sergi Baka. Vraiment. Da Silva Ilunga. Tala 2m45. Pardon. Voilà, trop presque na suka. Wana moni Amos Lema mutema katika yale babi mutema mama katina kata poto mutakanyi masoro mikolo. Na sita ramoni Nia Mampula sali bien parce qu'elle inga binonde. Abi bana baganga ngani pour bazola kala tendeni. Amos Lema bango yo ba mapasa de la presse. Na moni susu. Gros bisous parce que la tellement bien Sibano mi baleba mapasa oyo baza pembena litisi akuya moni Jomas Masikita mutema mama Janette Tina la chiyeyo mwana na babolingo yeyo apesa contact pena suka parce que yo linga ka Jomas Masikita balobi muta poto solo ya tongo oyo zo sala mikolo ba chroniqueuse bien makasi ba sepela il fallait kana boka suka babito soutenir maman Nicole Zaina Mvoama to soutenir maman vraiment en tout cas vraiment ya année oyo ezaka yo na yo ya aussi c'est parce que hier dans liboso biso na sima mama zai na voix matane que tozo voix ma diana plateau pour na yo vraiment en tout cas bana na sima na yo mama zai na voix ma code pamba to lembi na biso ba dollar pour franc congolais et puis ba mbote belé na Henri Bokechu tonton Diazeza ba gros bisous na yo et puis ba grand merci na mon boss l'ami Dova. Bah, grand merci à toi, Mami Doven, à Moussa Sir, côté aux adjoints Sepeli, et puis un gros bisou à Dams Luzolo, balobi président, bah gros bisou na yo, la bonne Matika son casse balobi et dit merci de la presse, balobi casse n'est ma kamuta kuno la pas, Azaka déjà dit merci de la presse, donc yem tabimisa à kanga ma solo, bah gros bisou na yo, et puis na bo santé gros bisous, merci de vous respecter l'invitation. Il y a poto na si à la prochaine occasion tu vas sur Tina Lash et puis toi qui dis qu'on célébrer. Ouais, toi qui célébrer. OK, merci beaucoup. Célébrer, bah gros bisous, à la prochaine. Bye. www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela na poto kembo
Kembo alege mboyo lele Kembo yo mama alege mboyo lele Tobine la gangolo na hosana Kembo alege mboyo lele Poto na hosana Kembo alege mboyo lele